Pele mo mda boketu na poto et puis banda wana agenda poto na ndeni agenda poto na kwa pandule kwa na toka baninga ozolinga te ayo revese biso ka zorane mbongo pa sokoko pe mbongo esili asili keliye yepa vidéo vitesse so mutalo mabe ya faire bino boye ko finga te mafinga pe za bien poza musique mais il faut pe ozo finga ne ba warrior ba saka ba fingi mais ba pousser artiste pour ba pe finga c'est ba finga ba finga na boso gel so ko finga na mère gel so beta ya mamati beta so beti ya mère au moins na ndako bana ba folvimba la déclarer folvimba na pesi moté wala petit palais vous comprenez. Et ça va bien te. Kuna peso ke kota faire bata mafinga bazala type moi mukusi ya la gouvre les gaulois. Ya kanga fali pede banda kale umeli alinga kotikete. Vidéo vitesse. Mamushi eta scène musique miel banda longwa wenge. Bon to cheka na wenge yango monze munia malunga miel asalaka ezate. To esko tanga longwe banda longa pa wera. Ça c'est dani. Miel de son. Ça c'est ni. Na sala le roté. Oh, on dit magute ka musicien. Amema musicien na. Miel a le seul musicien à beta concert en Angola ti lelo image mona na te. Vidéo vitesse. Diba bisa bango ke bo zonga te Rio. Gilles Kibens. Nani? Rio Gilles Kibens, tata na mukolo Gidel, tata muso mukolo wana même Jantamisine fa la moteur malamu. Animateur ko ma munene su ndengwa na te pina bo orchestre te. Jantamisine. Te fa la moteur malamu to papa chéri to sugino arasuke vidéo vitesse. Fali miel, abanda pa fali. Akumisa fali abiki fala le fere be mission za miel mutabisa biso. Ala mito. Ngas ko na ba jara bateau na ndoyesa bino ta kosi. Après okumisa fali to ba ebenge na dynastie ouais. Akomi na makamba dynastie. Mona suka. Asiko akomi so ika muta lobby mabaya ya fere ya yi. Gilles ta camarade na était c'est miel vidéo vitesse. Ba loka soko baza bateau biso to yi ba petit to ka jomo aka na mbongo fort. To mo ane jonga na ba building 6 mata. Uzoko man. Moko na lubango, moko na bengela. So nzoka emsupa te kango to ebite. Tout d'un coup, tout le monde a la TV puis il y a un terrain qui est vidéo vitesse. Bateau bozo poussa na pembeni ya fere. Bateau o bozo poussa na pembeni ya fali. Bo kanzate ba Gaulois ba kokoma ba fai na bino. Bo kanzate ba Warion ba kokoma ba fai na bino. Bo kanza ku lelo wana te. Et en plus ba Gaulois ba kolinga yo te koleka fere. Ba Warion ba kolinga yo te koleka ye moko fali pupa. Vidéo vitesse. Ba Gaulois s'il vous plaît. Bon kota na ba plateforme nyo ça fait rigola. Bon matisa ba vie, bon talango. Bon c'est la garate faire bimisi nzebo ba otindelo na téléphone, ba tino na bluetooth, ba tino na charrette, ba tino so kina musu ya raso nini. Ezo so pa bino moko bo kotaka na ba plateforme faire. Bon talaka ngo ba vie mata. Ti siko na ba nzebo nyo sunenge bimi, bozaka na 1 million ka oraga. Nini oyo kikangi yo. Ezalo na 1 million te pour vidéo vitesse. Ngana yaka pona osepesa mutu te. Naza ni warrior ni Gaulois ni spiritus ni soki nini. Ya miel bona mino ya jete za kitoko ti. Ya miel ya mabe. Ya babindo mbeza mabe. Ya miel ya kutu koloba te o eleki mabe. Vidéo vitesse. Oyo Boketu a posé. Teza na ngo théâtre. Maman Boketu a sali wana. Teza na ngo maboke. Bo regarder ça. Ngapela ko ke na cimetière na lobi na ngana na nganda. Mais sauf que ce qu'on lobo ça là que. Et là aussi ko ya lobo ça na ya sala mamu pona base. Oh, nyose za théâtre te papa mboso ya bisara biso. Déjà yo ke infoke mindele Boketu bota mikuna toza mutambandaka. Oke senga mindele baba ina ndeni. Vidéo vitesse. Mais ça va boy. Ba jibe ada jiba kalate, ada jibe mususu ya sika. Déjà jiba to sala 10 bimisa album te. Tout d'un coup album opa bimise yo kana kati. Oyo ebeta ati. Nzembo ebeta mo. Boyo yebiango. Okotanga 3e na ngwesa te. Ngala na moteur mabe na verdict papa ko sepa na ngate. Album a jibe nzembo ebeta mo mukese ya Zulema. Vidéo vitesse. Yo boko sala pe le roi Feriti. Et pourquoi ça le roi faire Ozaga na kala double revolver massa sekendabi. Ah massa Samuel legendabi. Ezaka kopal. Double revolver. Oui, abimisanga beta ngoto ka banza. Ezaka soude. Abimisa kasi. Bon na point bima héritier yeyo. Ba beta ba faire. Le lolo l'acception que na za héritier mi ange mi demo ki to kwa za o sa chemin la gloire. Ata jeune le roi bango. Bino le loko mika chaque émission batuna okamba kamba faire. Donc ba mail ba ko ba analyse. So ba analyse so aye batune o mona ki shile te kuna ba na fali. Azana ni programme orchestre, ni programme à voyage, ni programme album et bamukoni. Papa on arrête ba problème mukendia. Na arrête ba problème mukeno ka mutema pasi ba junior ça lelo ko même si musalo yo frère. Vidéo vitesse. Musicien sala cop na yo. Okoy ko leka na TV ko ndime fort amuninga wana c'est pas mabe.
koleki batuni ofeke te asaka boulone bien fali ça va lelo wana za mais au comme le la fanatique le ba minio Abraham choke poto tambola na ba misa fali bongo ya yo kese za bongo ba misa oyo baza ba jeune oyo recruter vina bango suka ndeni tant yo ba golo il faut ba booster artiste to moni lelo mukilipe ezo kene na technologie to komi na lelo to komi ke il faut pe na ba nombre de VIP ezalaka obi ke fait ko faire to réclamer abi fois zonga kuna CD pas to comprendre ya ye matarate tout pasango Bokechu s'il vous plaît na bolingo nzambe yeba nini oza kosala Bokechu soko tali bien place oyo kendaki kolela na komba fali siko soko ozongi siko na histoire bato bakufaka na este batika bana fali azwata jour moko ya ko assister bango fali apesa bango ata moi quelque chose ba famille wana Bokechu jamais bakolinga yo kolega fali to mikosa na te bata ese balingaka fali kolega yo Bokechu. Merci beaucoup à toi, mon boss à moi, l'homme du moment, Dele Machara Nzambe. Donc, patrocinadeur officiel, il y a émission, il y a Lelo, Nakata Ilia, Marmezo Salama, Awabundi Melanga, Batabuende Tozo Linga, Batuazo Sunga, Batuazo Salama Malamu. Auganga te akolobelo te un peu mutambongo photo ye bagena makambo nyonso mutambongo photo ye bagé pe na elamba mutambongo photo ye bagaye pe na bandako mutambongo photo ye bagé pe na kokaba aliaka pe na bato Dele Machara Nzambe donc lelo pe na masola balabala comme d'hab tozana biso na Messi Lubanzadio ancien joueur wana ratarati na maketa malgré que Chara Dele Machara Nzambe et voilà patrocinadeur officiel et vous rien à dire de aso moni Dele Machara Nzambe au mona Maxime directrice aza wana ndenga bureau pe au mona le directeur doré yesko aka wario le directeur doré azana ba div dalanga bato tout bobenga pona mamba ya lora soko pona su appel par-ci par-là na su appel ebele wa na mamba ya soko batangola batabakini bataba Paris banima salanga no ali kubu to sola no marambo na pesi mbote dada Shabani Dada Shabani, Ahmed Vita, la charité bien ordonnée. Ça ne Dele Machara Nzambe sala mikolo très puissant. Dele Machara. Abenga ma pona mambalora sokoko no wabibo. Bon sauf que biso na to lo ba émission to lega biso finga raté. Biso to finga te senga ba. La masoa baba to. Ngaba na ko finga lora sokoko. Ezaka juste ba propos tenus et engagé ka hauteur nango. Donc to lo ba ka réalité parce ba lora sokoko ba bato biso to yi ba petit to ka jomo ka na mbongo fort. Donc moi on est déjà dans building ici c'est mata donc on a le bango on a bengela c'est on zoga m super tekango to ebité tout d'un coup to moni ya comme les na TV puis ayena terrain na biso poto ko biso asoko yawa okutanga ngana analyste motema mabe yo yebi ba ya soko nda yebo akuta nenga yena mboka na biso to ebaluka na poto donc wala mna ba to bobenga nga bo eskize nga na ko fingete mais sauf que le quoi ayena immature pa okuta biso njago to ba réputation c'est beba na pesi vera nga le boss André Mali bosso mai na simama isuka na prêtre très bien parce qu'on a boss Pinto déclaré Pinto chef Pinto l'homme gardé la vient avec épreuve bazala bongo na Dele Machara Nzambe pourquoi pas Yannick Ndolo le déclaré international Yannick Ndolo so Yannick Ndolo Dele Machara Nzambe pa yebi Yannick Ndolo bazala na bango par rapport to faina masola balabala Messi Lubanzadio tomoni mboka ngwe yindi Bokechu premier akeko s'incliner na cimetière au place bakundala msusu mindele mais azolela na komba fali kota na cimetière ya mundele po abanda kolela et na komba fali nini zoleka entre Bokechu na Fali Poupa. Alors moi je pense que l'oreille ça t'est l'oreille ça qui va Bokechu cop na moi baler la ya ngwana ya lokwa biso to vandia cop na biso koma oyo donc ba Bokechu cop ne komo kena ko beba ya ngomona komo telemela on peut cop komo kena ko kufa au fur et à mesure cop jupe tant trop peut le on sera na suka nango chaque chose à son temps donc lika munyoso ya na suka non alors so remarquer conscience batu pe komi pe ko lamuka parce que Bokechu to kena mambango ti wapi po la Kabila longwa za Rwanda Kabila longwe Félix mwana mboka Bokechu abundaka siko alingi nini so belo be komi Moïse to komi Fayulu ya bando silikaka c'est que ya ça na cop alors de tout ba ko comprendre que te Bokechu tika bashi au moni le 25 et à la jour au soit Bokechu cop et Koufi toi continuer mais déjà
pour ton information, pas évoquer choisir, il est un peu difficile. Parce que les 25 sont tellement motivés. Mais il faut pas que le bête en a poto frère. Qu'il tire les coups. Tu as un mambo tiwab. Non, monsieur le Banzado, avant, tu comme un niveau au bête en acte Oyo, Boketu a posé. Tu es dans le théâtre. Tu es dans le théâtre. Maman Boketu a salué. Tu es dans le Boketu. Bon, regardez ça. On a regardé la cimetière dans le lobby dans mais sauf que ce qu'on a besoin là que. Et là aussi, il y a le boss là. Il y a ça la maman pour la base. Oh, nous c'est à théâtre. Tu pas boss à Bisarabiso. Déjà yo ke mfoke mindele Boketu botami kuna toza mutambandaka. Okesenga mindele baba winandeni. Omoto denile salaxi pana bango tongaka ndenda kwa de chambre et puis nanu silité bandaki nda poto Boketu aumeli. Boketu akenda poto sera mobuto. Weba mudamba Boketu na poto. Weba mudamba na poto. Nani? Président ya Vita. Nani comme les ara nani. Tato aloteka ba joueur ya Vita mudamba Boketu na poto yewana. Pelemon mudamba Boketu na poto. Bongo yebite. Pelemon mudamba Boketu na poto et puis banda wana agenda poto na ndeni. Agenda poto na kwa pandule. Kwa na toka baninga ozolinga te. Ayo réception ka journée mbongo pas sokoko. Sokoko pe mbongo esili asili kelié. Il y a pas esili. Mbongo yo ka teta na oloba. Sokoko pe mbongo esili. Bo soko ya ko mina kanda kana. Biso kana diele mashaka nzamba seka mbongo ezati. So kanda kana seka esili. To mama mbongo to diele mashaka nzamba za kana na mike mike. Ale so tango ako miko esili ka bongo. E komi ke na bakanda ba mbongo apesa ba Boketu. Soki mpia ke coach papa kokela na nyonga 1989 ngo benga mutango na 900 mo boya la ka bongo. Sikoyo tout d'un coup de comprendre que Boketu zaki ko donc Boketu ndaza bona minute ayebaka ke mamba ni ngasala wana na cimetière c'est pas bien cimetière za place mo za sacré on comprend biso no sto leka to za ba oui alors so yenga ke sala ba théâtre ne kuna yebake écoutez cher omoni ke famille a fali pe moni baba ana mongo ba et puisque bango ba ke usango ya solo parce que moi ba ke bana tomba papa fali puis bango ba lo bana muno kwa mboka et ça significatif que ça ba vanité Boketu wana mwasi na bana nepi ngala kama mwasa Boketu to Boketu aleka finga bato ndenge wana belobela bango lokote okobenga be ana mwana mukolo yebi ya mwasi yemta shaka ba page na ye et puis mwana moni auto chelo mona page na ona porter fali plainte bon est-ce qu'il singa biso to finga penate mais moi je pense qu'il y a un sens la vrai sens oui papa na bino ko finga bato ndenge wana tongo midi pokwa kombanga ndeni tala mutulo ola kamnya fula batseli babumwa ngombe papa na ngai sobisien to kola ko c'est comme ça to finga comme problème non Boketu soka za mobali na moi bata fali balobi na ye aya le 25 derrière ya raté ya kana brise ako ya na été ako ya na o tu o mone longne to za to tala on le roi match pour concert le 25 ya le roi total to assistant na Bercy to za ka bona ba téléphone ya le roi Léopard égalisé bi nde to tala makamwa donc le 25 to mona Boketu aya to ba ndenge kosuka c'est la fin qui justifie les moyens moi je pense donc pour na ko na le solo Boketu a se respecter alongwa na maboki asala ngo trop ewumeli pe bato balembi na bangwango comprendre bat balembiang Boketu tolingi take congolais fali pupa tolingi pe take congolais mais makambo o bozo sala yako boma yako toufer culture congolais yango nde tozo sepela nango te Boketu s'il vous plaît na bolingwa nzambe yeba nini oza ko sala Boketu soko tali bien place oyo kendaki kolela na komba fali siko soko ozongi siko na histoire bato bakufaka na este batika bana fali azwata jour moko ya koassiste bango fali apesa bango ata mwa quelque chose bafamille wana Boketu jamais bakolinga yo koleka fali to mikosana te bata este balingaka fali koleka yo Boketu donc nyonso ozosala wana bon nayebi te Chara Nzamba otindelo code yelema po akitso mo esprit mais yebeka fali obeta take biso ba congolais toza na posa penda fali abeta po esala bien monsieur le Banzado na masola balabala to fandi boye to moni Ferré arrivé premier concert na ye na tournoi au azana ngo na niveau ya États-Unis arrivé premier concert na ye o moni ko ndenge nini entaka ananisa mutema mabe non en tout cas mabete loba oyo moni ko na faire gola mutema mabe na ngeza na ndenga mabete sina expliquer yango déjà nazo expliquer bato batebele bazo expliquer nga masala nga Jonathan Kuzu maison pongo Jonathan Kuzu wana Jonathan Kuzu bola moleke belé quoi abia mais motema mabango ndezo loba sauf que mutema mabe na nga eza na ndenga mabete motema mabe eza ka kina za tellement verdict sans complexe so le eza aiza ana mona concert à faire aux États-Unis en tout cas félicitations na makamto lingande yango wana
artiste il faut pas bouger faire en États-Unis héritier à la peine en France muso azana Belgique kala musique ya ngwana biso bani musique lelo te ba de belé ba mo ka biso to musique lelo biso to musique to mona ba 7 groupes 8 groupes ya na poto depuis kala ba musique ba voyager mona ba sala 3 à 4 mona poto Victor egenda poto sala 4 ans tu vois donc musique to elle est ngwana empire exact côté Afrique ne beti côté et non ça la bien sa force sa culture mais lelo so otali ko mona ka faire en États-Unis fallait azabo et muta obeta puis na so obeta au monde donc tout lingane que culture ezala plus moi bazo beta plus tout aux matière plus pe ko sala ke biso to yaka ato lobela donc moi je pense que faire Regola na mona ki concert ezala ki bien puis nzembo ya kikangi yo pena bato et coach pas bato déjà donc c'est une bonne chose courage kara sauf que ngal lo na ko yebisa ba golwa basala pena promotion mingi album dynastie ezali wana bayoka ngo mingi puis ba télécharger ba kena ba plateforme belé pour ko pousser artiste na bon parce que concurrence des autres la lelo faut pas pousser artiste ça ka teke somme dans le mabe à faire bino boye ko finga te ma finga pesa bien poser musique mais il faut pe ozo finga ne ba warrior ba sara ba fingi mais ba pousser artiste pour ba pe finga c'est ba finga ba finga na eh boso gel soit ko finga na mère gel ça beta ya mamati ah beta ça beta mère au moins na ndako bana ba folvimba la déclarer folvimba na pesi moté voilà petit palais vous comprenez et ça va bien te kota kuna peso ke kota faire bata mafinga bazala type moi mukuse ya gouffre les gaulois ya kanga fali pede bandaka le umeli alinga kotikete ozo comprendre donc eza na koka musique mais sauf que bo booster artiste et kende bien musique yango na bozo finga mais bo chape poapo ateka mai bana souplice et puis que ça la bien mais sur banado ndenge ozo lo bali kambo ya faire Regola bata fali mage ba finga mais ba booster ka fali bata faire to sali constamment na masola balabala na ebite yo peso monyango banda faire abimisi ba nzembo nyonso kaka moko mutebeti 1 million de vies ouragan kaka ouragan et sali 1 million de vies to ça na ba nalo ba 3 semaines ngoyo omonyo ndeni yango mona tu ebisoka tout de suite ba golo il faut pas booster artiste to moni lelo mukili pe ezo kene na technologie to komi nango lelo to komi ke il faut pe na ba nombre de vies pe zalaka obi ke fait Kofi auto réclamer abi fois on allait kuna CD pas de comprendre yé matarate tout pas sango donc bref pour te dire que lelo pe bango faut pas baké ezaka te pour bango le reboma bango dani faire mama na moyembi ozo komane bien sûr oui mais les technologies zo senga biso il faut otala makamingi plus otala mamingi plus pe ozo yeba na pe sous mingi l'art peso kota l'art peso kota regarde na mona ba sepena mamba streaminga tant faire avec concert marti ba ki no ba tene to kota ke belé $5 kadapso mais ba continuer ko sala mon album neni tisi ko ba nzembo lokwa on ezana ba 1 million de vitisi ko 3 semaines ya de belé zembo kaka moko 3 semaines ya déjà se bimi kaka ouragane mu de beti 1 million 3 semaines déjà na marambo ya disque pour na ko beta ba 1 million de vie ya de belé na ba niveau ba faire ba la bato album nzembo ebimi album ebimi 4 jours une semaine déjà faut d'aba 2 millions ba 3 mais tout monde qui on pas falli pour ezaka so bani mamba fali boy bakangi warrior olimisa biso ba lolinga oloba ko fali te to lo ba lu tumba so ko bika fali warrior ngasi ko ba terrain wana no ba ngo pete possible message na inango mais to lo bandeka ke o eza vrai ba booster artiste ba kota ba télécharger ba somba ba tala to ebi da ke faire yemba bien maleki Carlito te mama comme ça va faire comme banda musique a kongo bana na yemba bongo te faire mota bana yemba biki batala yemba danger ko leki bazaki bele ozo comprendre ba longola no makambo wana ka yemba ka fort to yebi ba kota ba télécharger et puis ba somba et puis makambo ya artiste na bon faut ba zela ngo pena tento ozo mona ti ba rek boboche fiche et puis fiche affiche longo eza be biloko moza ba maka professionnalisme tant to lobango abaka eza officiellement eloko wana ezaki na page ya faire Regola ezaki na page ya faire Regola mais sauf que bato pe ba mona Tracy eleza lo wa ndeti mo adok ba mona ba ba osenga ba longo letro est-ce que pendant niveau faire go fanda bena bona Tracy eleza chelo mo sa faire aiba bien sûr page artiste muto Tracy mtajira quand même encore artiste donc Tracy eleza ko ta va na nda one bo asisi ko lia fufu ba mo akomia yote faire avec ta concert na Bercy non donc a soli na on leader na ina président na abi no chango leader ne ko nem da bengi ayebisi ye sai logo yo mikolo kopere yango yo ndenge diele asola kana batuna mikolo teno bete logo po 40,000 conteneurs zo ya photo longolango ya donc eza na sens wana donc batu peut-être bazo kanisa ke Tracy eleza ka mutana azana faute oui bien sûr mais artiste ayebi makambo wana nyonso poso zaika na koyoka o bango baloba ka mbesa longola ki mais ça le même tu n'as de Chikingolo yo mtolinga mambo moi de Chikingolo direct de Kinshasa de Chikingolo yo bi na peso mbote batungolo mupanzi wana batunanga na répondre mutu moko boye olobaki David ozaki zengi
David yo kokali na faire été ndeko na ebite soza mobali na ndenga mabete makamno solo baki wana na ministre oyo sala par tous les moyens au partageaka biloko faire egola au partageaka baba nzemba faire egola bo atteindre ba niveau moko boy nga za na souci eloko wana pona faire egola anga ko na faire accompagner na faire bon ya bini na makambo ka neto lo baboy o faire l'équipe biso te faire l'équipe biso te faire dans des musiciens so to ba analyse na o nga na l'équipe faire na mi ko yemba faire lenga fo yebise bongo hein on a biso nga na l'équipe faire bona na lo ba faire ya lo ba bona yazo linga o sepelisa ye problème na bango na lini même nga la kutana na mamboto problème ba tuza nini yazo linga nenga fa na kiti ne so ya kumisa ka faire yo lo mambo ka sepelisa ite nga siko na motema mabe o botika ne na ngola na do milieu du village faire asali village na katikati na benda biso bato bagolwa s'il vous plaît bokota na ba plateforme nyonso faire egola bo matisa ba vie bo talango bo zela kaka te faire bimisi nzebo ba otindelo na téléphone batino na bluetooth batino na charrette batino soki na musu ya raso nini ezo sopa bino moko bokotaka na ba plateforme faire bo talaka ngo ba vie mata ti sikoyo na ba nzebo nyonso ndenge bimi bozaka na 1 million ka oraga nini oyo kikangi yo ezalo na 1 million te pourquoi donc to bongisa pena to kota na ba plateforme et ko sala bien to booster artiste na biso faire egola artiste na biso Congo to lingage trop to booster ye banzemwe mata ba vie mata et ko sala pena bien na minute oyo na ebite selon yo monsieur le banzajo analyse mutema mabe banzembo oyo faire egola asali ba featuring ya nani na minute oyo moni zo beta mwa bien. Bon, en tout cas, on a eu featuring, peu moins trop, mais en tout cas, on peut pas tailler un featuring parce que JDT. En tout cas, JDT, on a fait un côté na po ya JDT, on a le roi Banzemba, boye bisalanga mama leki. Yo se pega na JDT. Na sepe na JDT na yo ka tiango za pena kitoko ba na JDT. Même Ouragan c'est une bonne chanson, ils a bien. Il y a miel de son père. Te miel te wana yango te. Il y a miel les amabe. Il y a miel les amabe, il y a Emile. Il y a faire na miel. Ngana yaka pona osepesa mutu te. Naza ni warrior ni gaulois ni spiritus ni soki nini. Ya miel bona mino ya JDT za kitoko ti. Ya miel ya mabe. Ya babindo mbeza mabe. Ya miel ya kutu koloba te o eleki mabe. Ya nani susu. Ya soleil pe na yoka tiango mena yaki nanga yaki pena nga convaincre ya finiti kutu koloba te pola. Ya JDT za bien. Oh ben mina ve malange autant pe pour raga kitoko mélodie kitoko ozomwa mao demba ko mama ki bien wana bien oh na yoki ya mwana mais en tout cas ba miel wana moi je sais pas convaincu na convaincre na ngonga te puis d'ailleurs tout ça déjà na 3 semaines une semaine so ba miel ba ya JDT yango ba boyo kango uraga ba boyo kango pesa bien et là il ko ça na ngoti comprendre malgré le miel a commis porter parole à faire mais Moussa ne ça wana miel a commis porter parole à faire oui porter parole à faire mais a commis siliki la raso mutu ta siliki le JDT. Pourquoi? Ba miel et le mot eza mabe pona bango za nini moni musique ba kan o bango ba osala on ba fali na ba faire ba bénéficiaire c'est pas eux parce que okumisi faire okumisi fali ba yosi ko akum miel akum okumisa fait pas banda pas fali miel abanda pas fali akumisa fali abiki fala le faire mais mission za miel mutabisa biso ala mito ngasko na ba jara bateau na ndoyo sa minute akosi après okumisa fali to ba ebenge na dynastie ouais akomi na makamba dynastie mwana suka asiko akomi so ka muta lobi mabaya ya faire ya yi j'étais à camarade na était c'est miel j'étais à camarade na mambushi était scène na musique miel banda longwa wenge bon to cheka na wenge yango monze muni ya malunga miel asalaka ezati to est-ce que tanga longwe banda longa pa wera ça c'est dani miel de son ça c'est ni na sala le roté on dit magute ka musicien Amema musicien na miel aza le seul musicien abeta concert na Angola ti lelo image monana te na Atlantico bazala 5 personnes mambo na lo ba Jojo Idal ko bien et puis bato ba kota na concert à miel ba fidèle à miel ti lelo ba sika la image wana même so beta on a internet au monde ba la saka côté ba musicien baza na Atlantico na Angola miel de son concert à miel de son Hervé Katangala mutu bato ba yaki ba produit ba on appelle Hervé Katangala mbote Hervé Katangala donc miel nde aza bongo a comprendre loko moko alongwa na makambo ba travailler abeta on okesa faire ti azo komana molimo sele obwe bwani wa milimo ba sele yoti oza jeune oza na temps tout au travail moi ba déplique te bazo bunda ba sa sorti ba luka ne ba sa sorti ba bekamba bina filé ba miel ba ko sala ngoti
Mais la même va misser en Afrique du Sud. Papa nangai nazo loba no banda miela longwa pa wera. Lelo ça fait combien d'années? Ça c'est dans Nzembuni. Tous à sincère banda miela longwa. Pa wera. Nzembuni miela ça tchana matoyi obiso toyoki. Yonanga. Exacté. Bon siko yo tira kana distance papa Hervé omoni ke wenge yalba biso wenge omoni wenge te. Misiki ya mamba wenge te misiki ya mamba ko sala. Fali le aza danger asali mamba minela aza wenge. Asa wenge te ba mise ba longola esprit wana ba tango le la tevo beaucoup misaka faire ba na tongo ti pokwa faire mutane bénéficiaire yo te yo boko sala pe le roi faire ti yo boko sala le roi faire ozaki na kala double revolver masa sekendabi ah masa samel legendabi la kopal double revolver oui abimisanga beta ngoto ka ba abimisa kasi bo na po bima héritier yo ti ba beta ba faire ti le lo la exception que na za héritier mi ange mi demo ki to kwa za o sa chemin la gloire ata jeune le roi bango bino loko mika chaque émission batuna okamba kamba faire donc ba mail ba koma ba analyse so ba analyse so aye batune omona ki shile te kuna ba na fali azana ni programme orchestre ni programme voyage ni programme album e ba mukoni papa on arrête ba problème mukendia na arrête ba problème mukeno ka mutema pasi ba junior ça lelo ko bebisi musalo yo frère mutako tu te miel nze muni obimisi bano longwe wengi bako tuna question na te bino baka to mona ejile te na fa ape ya bano bon na éviter ngai ko longba di n'importe quoi ba bien des aventuriers asa aventurier do comprendre te aso comprendre te à travailler asa jeune à travailler alonga baka ma faire na copie na ye faire na bande ba lobela ba koufle golwa ba buta tondolo balite ya kanda soka linga zo place wana agende muna ba engager ko mosala bongo pour poser le haut misère na mo comprendre donc mona misère pe na boa misère nze muté le côté ya aka mona ko misa fali o mona ko misa fe bongo ya yo salizabi o yo salizabi Mignon Abraham kasi bango na bango te bongo yende bien ye Mignon Abraham na age ma meme poto pa fala o se plana na age ne tata mukolo ne wana o bango ne boka ninga na lo ba pona miel kaka na ye ba Brian bango nyoso ça ba kidiba comme si Mignon Abraham monara ba warion baza ba koma ba fan na ye miel a okanta lokola ba golwa baza ba fan na ye pour preuve tango héritier betaka stade de Martyr ngalo ba lo moko na zonga na moi na sa moi na d'autres momuke héritier a ratapé Martyr ne pona makambo ya opesa confiance pa bato omoni ba warion wana okaba ba kumisa fali ba kumisa amodote bref ane bimisa nze muno ota so ba vie ko na nemona ye fali ye moko non Tomi Kosanate. Ti faire batune za ba golwa ba za pona faire pona mututé. Tu vois? Donc et le raison porté zalini musicien ça la cop na yo. Okoy ko leka na TV ko ndime fort amuninga wana c'est pas mabe. Ko leki batuni o faire te asara boulone bien fali ça va le wana za mais au comme le ko la fanatique le ko ba Mignon Abraham choke poto tambula na ba misa fali bongo ya yo kese za. Bongo ba misa oyo ba za ba jeune oyo recruta vina ba nsuka ndeni. Tango yo ba memi ona oyo moko. Obi pona nini ezaka kake eza manque esprit na olingi facilité ngalo na festival ko ba bina filé ba Patrick Bekam moi n'encourage ba ko makasi zo bunda au bunda oui mais so ba tune mamba faire en répondre ngo bien bina filé to mona ka idemba lo akumsa ka fale kumsa ka faire malo sala copie pe aye kwa musicien oza na art na makila bimisango o comme la so mukala falite ebi bango o ba biwa fali be di ba diata bana yo so ko ma wana edi ba deta yo silikilo pamba kwa no mona kalobeta ba jibe ya moni ko mo poussa meme na fali olukani o mo ato ko mi compliqué donc ba travailler ba longa ba distraction ngasi ko na motema mabe mutu bena cha ba na nzela yeyo bo tenir compte makambo to lobby bato bozo poussa na pembeni ya fere bato bozo poussa na pembeni ya fali bo kantate ba golwa ba kokoma ba fine na bino bo kantate ba warion ba kokoma ba fine na bino bo kanza ku lelo wana te et en plus ba golwa ba kolinga yo te koleka fere ba warion ba kolinga ka yo te koleka ye moko fali pupa bozo kosa na trop ba musicien o bo poussa pembeni na bango wana bo sala cop na bino malgré bozo soutenir ba ve na bino ba ene na bino na kata cop ngo mais bo créer un peu moins différence wana bo luka pe bino moko bo bimisa bilongi na ndenge na bino bo kosa na te musique ya Congo eza bongo bel et bien bozo zwa moto pa bato wana mais soki bo kantika ka moto na ya ndenge to ko betsa ba album na bino analisa mutama be ya lobia
motema mabe makasi bon sauf que ça peut na mabete mais ça to zong ça les points sur les i tu vois biso to na besoin de culture évoluer donc pour évoluer na fali na faire te ba mise ba belé na Congo Congo zamboka ba talentie belé pour musique ça pe na Kinshasa ti ya moi za katanga to beta ale kata musique beba lelicia asa na une semaine 4 millions de vues quel internet talent nzembo na Congo ko megata et ça na succès danger abeta la wengete abeta pas faire abeta pas falite bagage ma hôtel ba osala ba fierté ba inosi ba abeta pas to lingi Congo musique ndengwa na musique ezala munene ezala na kananga ezala na chikapa no za musique eza culture à Congo tous les 4 fois voilà donc et ça azana droit soka bimisi voilà musique ya ngwana eza utaka pas fali ya utaka pas ya wera alors ce qu'on a démarche on a ba mise faut pas comprendre que soka za petit faire to petit fali c'est bien bon eza mabeti continuer ko sala be fort na yo po yo pe loboko ko ma fali yo pe yo ko ma feri ba to kumisa wana to mona ba onde bazaki na ba maison mais ne bazaki na ba quartier te lo ba sali be fort po ba komo bazali donc moi je pense que surtout to ko so la ngona moi idée wana en tout cas ba tenir biso rigueur te o to lo bezaka ko engager biso comprendre to so lo ba pona ko laisser mutu te mais engager biso nde ba lo ba kile chacun portera sa propre charge donc nde bazana fala zo me ma charge na e faire me maye ko faire me maye jiba ko me maye donc voilà donc dans sens wana et puis voilà on a ngo mo ko lo ba muke na ndenga mabeti soyo ya les bato en tout cas ba limbisa menga na zaka ndena motema mabe lingo la sa verdict tellement trop tout doit ndé yango comme ça ngati motema mabe mais ya NT ya ko yina muninga te mais ya ko lobaka ali comme chose eza sincère et puis naza sincère Fiston Mukendi abeda sud Angola azana États-Unis carton na Angola carton Fiston Mukendi abeda sud Angola zalaka na David Wembe et ko sala bien monsieur le banzajo tobo sanate l'homme qui a mis l'eau dans le coco papa chéri Yaki Moussara Kimi hein yo te Moussara Kimi voilà mon vidéo moi papa j'ai passé na Samsonic abi Samsonic fidèle à Kendara do zonga yaza le roi bato ala te on dirait Moussara Kimi ne ba fouille ses obima mais le roi Moussara sera qui mana poto moi je pense que Moussara nyo sa sale ke pek ça va conseil toi perception to koyo kangote c'est pas Moussara za donner des leçons ta Kimi soka Kimi soka solo Moussara to ka excuser ngai émission roya au CPA na ngate blana mutona au CPA na ngate après Moussara yo CPA na ngate mais mon avait poto kala papa Moussara da to mona na kina osa émission na rave 4 na sime pe lo bagana dendako oye période mo baswana bakeni pe na Moussara la ba chantier biso de bige mutakima na poto mutatike loko telo wa diele mashara nzamba ke poto oya pour ba parler ça so monika mutake poto azongite mabe koti toyebani papa toyebani kopukana te donc Moussara soka azongite seke biloko to lo bana biso na biloko to la biso za mensonge eza biloko ya musique comprendre ya biloko ya musique pour ça Moussara na vene to monela ka ko kima na poto te d'ailleurs akende États-Unis atikala aloba la biso ka tambula tous les 54 états bosiko ko kima na poto pourquoi donc moi je pense que le gars ils a fruit mining na pamba te soki ozala bena bon en tout cas Blanchard Moussara oza fait na biso oza fait na kitambo neto yebani moi kala en tout cas na oza pena desi pour ça la Sonia au makasi bato to yebo nga bato na olinga ba kima kutu te na jiba bisa bon ke bo izonga te Rio Gilles Kibens nani Rio Gilles Kibens tata na mukolo Gidel tata muso mukolo wana même Jean-Tamisine fa la moteur malamu animateur ko ma munene su ndengo na te pina bo qu'est-ce qui Jean-Tamisine te fa la moteur malamu to ka papa chéri to sugino asukeli asali jibile atika la légende Jean-Tamisine ça prouver ba preuve ne trop na mboko na mboka na biso Congo ape masiko atika pe ba petit muso bazo relève alors je vais pas recruter ba jeune lokola mo pepa ko ba voyage zongi bo recruter ba jeune ba ko yemba o ko pesa nzembo ayembi ya lo ba to ba Gidel wana ta oyembi lo suni Gilles Kibens oyembi lo suni tu vois alors moi je pense qu'il m'avait Gilles Kibens c'est le roji ba ko futa ba moi na tiki ba ngom na mtasa na makamna et puis ba kaboni bien na ndenga mabete ba futa bimi ke conseil Salimpiaka concert na ya JB Salimpiaka organisation qui ya bien te na ebité yo non je m'avais dit na mon concert liboso ami balé leki nango bien bon sauf que chacun son niveau na minute ba JB baza ba JB kala te ba yo kata ngo kata na bien to tika ko tenir c'est ça un peu moi mabe problème ezaka boy ba JB aza JB kala te aza JB mususu ya sika déjà JB to sala 10 ans bimisa album te tout d'un coup album pa bimisa yo kana kati oyo ebeta ati nzembo ebeta mo boyo yebiango okotanga 3e nango esate ngala na moteur mabe na verdict papa ko sepela na ngate album a JB nzembo beta mo mukeza ya Zulema ba mo muke wana partie ya Zulema mtebeta te moi personne même na TikTok ba challenge ça yango etika le beta te comment voulez-vous JB un album na marché moke poto beta ba omba
Au moins, il fallait un concert à Fallou, on a un petit Sika. Soit que concert à Fallou, on a un automobile, on a un Médé, on a un Nino. Casse. N'est-ce pas faire la bête de faire le peine à mon agent à concert de Banzema Calapé Zalagi. Moi, trop. Oui. Pour faire le Banzem, on a vendu bien. Nada moteur ma bé, nada pas confiance. Faire le album et bien Banzem non est vendu ni sorti. Alors tout d'un coup, le Banzem non est vendu ni sorti. Moi là, il y a un million sur la conseil, ils étaient pas pour capter aux la communion à public. Il y a un moment où on a papi qui a banni go ya tchabeti ba kikangi. Kikangi une impeccable. Parce que ma bolugela ngaki danger. Wana kitoko. Bakati pendule. Et kati pendule. Wana mena kitoko. Jibe nga kende wana beti nzembo sikate. Nga tete ba conseil ya omba, Janati Bombole. Ah papa. Yo za na balle de match na terrain. Et là on va beta ka kizuba ni Zebuka. So era générique ndi a wana bezwa. Pour Zebuka pena générique a mikolo wala obuka na te. Donc on est dans la vérité. Nga siko na ba jara bateau na zo semno te o eza bien te malamu na ngane yango. Donc o sala nga penza confiance pour ça décider. Bon ça les penda confiance pour la décider. Bateau bozo accompagner biso na éviter. Ngamo na mikumi ça te maintenant le ba tozo mona un peu moins différence na banalise ya Messi le Banzadio. Magebino bato bolobaki ba les simbate ayo se retrouver na makamando le bon. Et ça nango normal. Et ça normal. Pour ya sala na balé c'est coquille. Dans la minute et sengi a fungola horizon mususu et horizon fungoli ezoke nango malamu donc aza obligé to kene nango ga ndeto oke nango boye. Monsieur le Banzado to komi na biso na suka. En tout cas le roi to komi na suka. Fait na ngai Francis Kondomba si na pesi mbote so moni ve Francis Kondomba so moni diele mashara nzambe. Alors moni siko bilele chemele suka yene ngala mutaba piesi yeso ala posa plo kitika la mutamba wala utunika biwa ndrele ma boss de boss omona za wala et puis pour la massa na ngai ya kini na pesi mbote na biso tumba na changu la charité bien ordonnée commence par soi-même trésor Mputu honorable numéro 1020 honorable trésor Mputu na pesi mbote bodik bolanga Elvino Toto na pesi mbote na Christian Muteba cadre mboka et puis na pesi mbote na massa na Gonzon héritier Mata Gonzon na pesi mbote na Bizimako do stade Martyr Djibril Mazoa na bi qu'on est ensemble la main de vite à Paris Noël Koubou garçon Grenoble Noël Koubou et puis Jonathan Kouzou voilà c'est la chaîne Zembele en tout cas David Azwa qui a CP là qui sala bien Jonathan Kouzou voilà melege belé bonne to linga faut vite là les grands déclarants pour la staff il et puis na pesi Hervé Katanga la mbota trop na pesi Gilles Maga Mupanzi Hervé Katanga la Gilles Maga c'est célèbre mabela lo sola te pour Hervé Katanga la sola badutu ya mabanga pona conclure badutu ya mabanga o bodo benga nga bodo sola ngai na boy cop na ngai wa oyo aki joueur na kala na tika na beta asu donc cop na ngai yango donc na nenga mabanga ne bodo fonctionner na nenga bakiba mabanga ya baki pire netikité même il fallait avoir ba pire ya boagi mais je rappelle à mbongo même JB badutu même David Oza wa pena batu boa ko fele mais moi je pense que bato nyonso ngoko malokwa mo message ko fa no boy boa nga ete exemple na mwana ngona te do respecter musala muninga tina yaka awa na ba transport na ngana kebo na zongi boy mutapia nga ngote alors loka ba die char ba die le mashara nzambe ba ochanga ba poa ba loka ba Jonathan Kouzou ba ocha ba poa donc photo so la bango donc eza li solo soli ba ko sola yo Tarsis Bambela wana ntima Tarsis Bambela na pesi ombota trop fona vendre bato bato pesa papa bato pesa photo boaka bango muso akovanda nga ya boaka nga te olingi na lobela agence o nini opesi nga mukela bani ko sola ngo et puis bato tout bobenga nga na Paris wana boye bake na zana nga bato tout pe Allemagne bobenga nga mutu mo Allemagne bobenga nga pona masolo soko bandino nga pe na obanda nga kutu micro za nango pasi te nga David ana ya nga na caméra na micro chaque jour. Donc ça no lo makamno bat ba yeba kina lo bon poto tala mapele lo je pense que au ça nga confiance jo ala mutu maga so mona zo zonga kazonga pamba se yabi ke jo alo solo la donc photo za moi véridique donc ya la mutu na nga ba nyosa mabanga solo lina ko sola donc na susika mbote na nga pa diele mashara nzambe en tout cas yo kana ntima et puis mère à Palais Thérèse Ndaya mère à Laurina Lubanza Diolé la Lubanza on a ce qu'on a donc bato bozuite courage ka be monsieur c'est belé on est ensemble. Ben Willy les Gabonais, Venangaï, FCC, Ben Willy les Gabonais, Paulo dos Santos Guerrier, Rodrigue Matadi, Konzabana Kassenda, Trésor Lundo, la Palanque à Levanta, Bozarazarana, David de Wembe Rosala bien, Alves de la Pouluka, Papa Monio Koli, frère Alves de la Pouluka, Papa Monio Koli. Zalara David Wembe Rosala bien FCC Manalinga Rabion Natina Yannick Ndolo déclaré international chef Pinto a déclaré avion
avec épreuve. Chef Pinto, Kota Masola Balabala. Joyeux anniversaire à toi, Mavé. Mavé. Marie, vous fêtez, vous finissez David de Wembe. Mavé. Simo Kibuki de Marambo Salagi, merci. Famille la backup à Marambo Salagi, donc, et ça lit bien. Licho Wing, Niclette, donc, Bozara Zalakana Masola Balabala, et qu'on s'en a bien, tout le balingara David de Wembe. Beaucoup d'awa, pour s'abonner massivement à Idéologie TV, pour s'abonner massivement à Masola Balabala, pour Awa Tolobaka vérité. Tout comme ça a moutouté, mais Tolobarande au Moutoua Sali. N'habite pour sentir ni un soin. Tout comme ça a moutouté, mais Tolobarande au Moutoua Sali. Donc, est-ce que ça le Logamalamu? Tolobango, Soro Sali Pamabé, Bisso Tolobango. Donc, on est ensemble avec vous, directeur doré, Kota Masola Balabala, Kota Pena Masola Balabala. Au Moninga Nereni. Kota Masola Balabala, directeur doré, au Moninga Nereni. Kota Masola Balabala. Donc, on est ensemble avec vous. Vous pouvez faire confiance. Vous pouvez faire confiance. Surtout, Ciao. Ciao.